La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Bela likamba Petit Fally en tout cas epesi pasi epesi pe mawa bande konanga pona Petit Fally. Petit Fally aza garçon moko courageux, aza na ye garçon oyo auti na ye mboka auti bwende ti abimi na ye mai ti aye kokoma na Kinshasa. Alors aza petit moko courageux, aza garçon moko courageux, aza o bato nyonso babengaka petit courageux. Alors problème nini oye komeli Petit Fally na nzembo na ye ya diki po a mentionner kombo ya Lumumba na kati. Est-ce que Lumumba o Petit Fally atangi aza Lumumba o azalaki ancien président to aza Lumumba o Petit Fally ye moko ameki kolobela yango en tout cas epesi pasi pe mawa. Bandeko nanga bonjour, bonsoir, mbote na bino bolandaka biso, mbote na bandeko tout o bolandaka ya bino, Xile Botelwa TV. En tout cas, atolobaka toujours, ceux qui sont mbala liboso, koti na chaîne na biso, o s'abonner, o commenter, o liker, o partager. Partagez biso na Facebook, partagez biso na WhatsApp, partagez biso na Messenger, partagez biso vraiment partout. Et pas wapi o analyse oyo ekokomela bandeko ebele ba yekana koyeba problème ango eza nini tope eloko nini oyo ekomeli Petit Fally. Alors tozomona carrière na ye ndenge ezoleka, tozomona ye nzembo na ye ya liboso oyo asali ememeli ye problème. Pourquoi? Parce que Petit Fally atangaki kombo ya Lumumba. Alors ba audio ezali otokoyoka Petit Fally ye moko akusala vraiment justification na ye pona koluka koyeba Lumumba nini oyo ye alobelaki et puis tokoyoka ba mama o ba ye ko réclamer o ba ye ko tomboka pona likambo yango. Est-ce que eza nécessaire bokanga Petit Fally? Eza nécessaire botindela ba invitation pona bokanga ye? Est-ce que eza nécessaire? Lelo tokoma omona mboka na biso Kongo bokoma osongolo kwa jouer ba mambo ebele o esenga na mboka na botelemela kate tango esenga pena to telemela mambo minene mambo ebele o eleka na mboka na biso botelemela kate era mambo ebele o eleka na Kongo esenga to telemela ngo esenga yona nga to ya olobela ngo muta kolobela zate muta ko telemela zate metozaka ka base na makambo moko ya mike tozaka ka base na makambo o ezala ngo na tina te ata soki atanga ki Lumumba ngo ya president nde sali nini tolongwa na distraction moko ya pambala elo mususu eza nango ya kokipete eza nango ya kokipete bino moko bomona ke eza nango ya kokipete me bozo ya ka kokipe mutu lokwa Petit Fally boluka bosale mabe bokanga ye anyoko makuna sala nini soki lelo bokangie bonyoko lieka pona pamba bokozwa nini bokozwa pena nini soki boluka bonyokola ka mwa mobali opamba bokozwa nini. Alors bandeko nanga partagez biso s'il vous plaît nazana ba audio o na kotiela bino o tokoyoka mo intervention ya batu tokoyoka pe mama o aye na likambo o na réseaux sociaux mama wana nde mtasali likambo e koma munene bakoma kolobelango tina ba TV5 pona Petit Fally. Aza garçon moko courageux, Petit Fally zo bunda na vie pona mwana na ye pona libota na ye. Aluki musala leta te kaluka musala bo pese ba poste aluki musala ta zo bunda pour kabima za petit moko têtu azo bunda pour kabima menzembo ka liboso o ya obeta yango nde bolibo landela ye po lobi sentiment diki bomisa Lumumba elonye la kisika Lumumba ngezaka o Lumumba ka moko ya président moko bo sabota kape bo tali pe likambo boeza na ope na tina moko te botiki na bino botika kolandela ka ba makambu nyoso mboke zoke na pasi babilo musu otoko yuko landela kate mais ceux qui likambo za nango ezanga tina
soki likambo eza nango ya mukie likambo ezanga tina tala nde bobimisaka matoyi bobimisi matoyi bemission ekomi eke ezongi ekomi oboye oyo bataleta balobi boye oyo bolobi boye likambo ezanga tina me makambo atina toomona na mboka mutu akokontrole to mpe mutu akokota likambo yango aza te mutu akoya kolobela likambo yango aza te me oyo eza nango na valeur te oyo eza nango bokotika mpe mwana bato azobunda na ye na vi abunda na vi na ye mutu na mutu akoma kobunda na vi na ye na ndenge na ye boyini ye boye koloba kofinga asali bino nini asali bino nini bandeko nanga naotiela bino na Petit Fally tolanda nanu explication na ye par rapport ya mama oyo ayaki koloba d'abord tobanda nano na famille ya Lumumba famille ya maman na biso ya papa na biso Lumumba balobi makambo ebele concernant vidéo oyo Petit Fally asalaki. Alors tolanda bandeko nanga partager biso na Facebook, partager na WhatsApp, partager na Messenger, mais quoi partager biso partout et pas yoapi o lien oyo ekokomela bandeko baluka na koyeba eloko nini oyo ezoleka pa ya Petit Fally boluka bosala ye mabe boluka bokimisa ye Kinshasa mwana na ye aza nano mukie azovanda azobokola mwana na ye na mwasi na ye mwana aza nano mukie mwasi na ye pa aza nanu babandi vi na bango sika babandi vi na bango sika baokende malembe botika kolukela mwana bato makambo aza mwana mukie Lumumba esi akufa esila botika kolukela mwana bato makambo surtout mama o azoloba ngo na motema mabe nyonso boti kolukela mwana bato makambo eloko eza nango te eloko likamba mamba ebele bozo mo pays na biso epesa bato kanda mo mboka Kongo epesa bato kanda bamamba okote eza ebele lelo tala nzela intendance nzela oyo ya inikini wana intendance ndenge toboki tio bato bazomata bato bazotambola likolo atio naoki pasi komona bana classe bazodiembela likolo atio pour ke bakatisa bakende école babiloko wana soki 5, 6, 8, 9, 10 personnes toye kolandela ngo kolobela ngo awa musu solution kozwama me mambo ya mboka o etali mboka mutu alobela za te likambo etali buzoba tala ndenge bokomi kolobela tala ndenge bozolobela bokepe kofunda ye information komi ka Petit Fally na information to panzaka ta be information pona mamba mboka nzela ya tendance ezosenga basala nzela inikine esenga babongisa boya rapeta to panzaka ta be information pona mamba mboka likamba mboka bo panze information likamba ezanga nango tina tala nde bokoma kolandela bandeko nanga partager biso tiela biso j'aime bien tiela biso j'aime ya bien et osa malamu mingi tolanda nano mama oyo après tolanda Petit Fally ndenge alobi en tout cas epesi pasi po Lumumba ezaka ka président nani Patrice Emery Lumumba te soka lobaka Patrice Emery Lumumba là ça va alors tolanda nano mama oyo aye kopelisa moto po grâce na yende moto oyo noso epeli na internet po na Petit Fally ndenge ayembi nzembo na ye ya sentiment diki alors bandeko nanga so ezamba na liboso kotina Irsil Botelo TV tolobaka awa abonnez-vous, commentez, likez, partagez sur na Facebook, partagez na WhatsApp, partagez na Messenger, donc partagez partout et pas wapi oyo lien oyo ekokomela bandeko nyonso. Alors ceux qui peuvent s'abonner, cliquez sur la cloche de notification pour que prochainement, tant que tu as une analyse, nabiso eko melayo et si kanyoso oko zala. Alors, tout ça, j'aime bien aimer vidéo, aimer l'engatilanga, j'aime vimba et aux amalam tolanda. Moi, je le déteste, je n'aime pas sa gueule. Je déteste cet enfant, comme vous ne l'avez pas idée. Ah, ça, là, on... Je ne l'ai jamais apprécié. Mais te réveille, il dit que oui, Diki, Lumumba Koufé Laka Diki. Ça, c'est des choses qu'il faut censurer. Lumumba n'est pas mort pour les Diki. Lumumba n'est pas mort pour le fesses. Lumumba, il est mort pour les Congolais. Lumumba, ce n'est pas n'importe qui. Makamamboka bolobela te. N'importe qui, un petit Mamamboka bolobela te. Il n'a pas reçu l'éducation de ses parents. Il n'a pas eu de surveillance de ses parents. Il est tombé dans le mail d'un autre Fally. Il a dévergondé la tête. Et beaucoup de Congolais, ils sont ainsi. Et l'État est là. Tout le monde est là. Il y a personne, ça n'indigne personne. Et une personne aussi valeureuse comme Lumumba, un petit con comme ça, avec ces bandes d'idiots qui l'ont mis en studio, qui ont fait cette chanson-là, moi je pense que c'est eux là qu'il faut qu'on mette aux arrêts. Baokanga Petit Fally na problème nini? Na problème nini o bakokende kokanga Petit Fally po asali nini? Mamba mboka balobelaka te. Mboke beba mboke bonga balobelaka te. Me makambo ezanga nango tina.
okoya oloba te na lingaka ye te. Est-ce que ye ayebi yo d'abord? Est-ce que ye ayebi yo d'abord? Mwana batamuki azobunda na vie na ye. Oloba ke na lingaka te. Ebela ba français belé mama o akebimisela kaka Petit Fally. Non. Aza mwana mukie. Aza mwana mukie bandeko en tout cas na ye kokote la Petit Fally te. Na ye pe kokote la famille Lumumba te mais tozalaka quand même ba réaliste tant to sala likambo tozala to raisonnaka vraiment. Moi mobalo aza mwana mo aza garçon moko aza courageux azo bunda na vie. Esika ba mibale belé ba kota bazo yiba. Esika ba mibale belé ba simba ba bloka mabe po ba sala batu mabe na butu. Petit Fally aza courage po auti mboka na ki courage na ye aye kokoma na Kisasa na ki courage na ye lelo akenda poto azonga akenda pe poto azonga na ki courage na ye lelo akutana na Fally asolola na Fally ka na courage na ye kenda tiko luka prophète Joël Francis Tatou aza mutu moko na yoke la kaye mawapo esi abeta histoire a vie na ye o esalanga pasi abeta histoire a vie na ye ndenge nini o ya nyokwa mwana mama na ye ndenge nini o mama na ye aza mutu atambolaka te atambolaka na velo Petit Fally nyokwa mwana mama na ye ti lelo nzamba azosala bolamu boye azobunda bunda tana na zwi na ye ebele te mazobunda bunda tozalaka pe na mawa ya bana batu. Grâce à voix ya mama oboti koyoka lelo makambe komiti na ba information lelo pete ki ba tindeli epe ceux qui invitation que ne ko se présenter kuna lelo to ki ba tindeli po bakanga yi. En tout cas peuple congolais to ebite so motema na biso eza na niveau nini boza famille Lumumba to boite boza ceux qui association et ceux qui peni to boite mais il fallait beau consulter na nous Petit Fally. Bo consulter ye boke ko luka ye boke ko tuna ye po Lumumba bato ebele bana bakombo Lumumba bato ebele bana bakombo Lumumba zaka président Patrice Emery o atika biso non alors to kana nous Petit Fally ye moko ndenge ameki kosala pe moi nini vidéo moko o ye moko ayaki pe kolobela yango. En tout cas toyoka avec plaisir et aux amalamu ndeko nanga partager biso partager na Facebook partager na WhatsApp partager na Messenger partager vraiment partout et aux amalamu to ebite Congo na biso ce que komaka ka mutu fa la succès fo bo kanga e to ebite po aliro to kendela so bokangi ye boye baga nzembo wana e matili subo matisi yango lisu batebele bayo kango po soki bokangi ye bato baluka bake koyeba eloko nini o bakangeli ye mutu nyonso akufokalize aluka ayeba kaka nzembo wana bomoni ke bolukile seconde visibilité bino moko nde seconde bolukela Petit Fally visibilité bino moko botika mwana batazo bunda na vie nano azuite azobunda malembe na vinde ngazawana azobunda mutu to asekaka ye awa asala ba live na mwasi na ozomona français na munoko ezate mais comme azoluka kaka koyeba azoloba kaka alors tolanda aimez vidéo s'il vous plaît ngai na boka kinde Lumumba ya koko na biso akufa na mboka ngana koyi ko bwaka soki ke na bwaka kinde Emery Patrice Lumumba héros ya mboka wana mabi batu bo comprena makambo fu bo comprena ma ngana bwaki non ngai na bwaka kinde Lumumba ya koko na biso akufa na mboka ngana koyi ko bwaka soki ke na bwaka kinde Emery Patrice Lumumba héros ya mboka wana mabi batu bo comprena makambo boyoki ye mo Petit Fally ndenga lobi donc soki abwaka ki Patrice Emery Lumumba atangi kombo na ye nyonso wana bolingaki boya bozoya koloba boza na preuve te ke ye alobi Lumumba ya Lumumba po bato ebele bana bakombo Lumumba ba Lumumba bazali ba Lutumba baza kombo wana eza nango ya bato ebele lelo Petit Fally atabwaka kine nani Patrice Emery mais tellement tangaki kombo ya Patrice Emery tatangi ka Lumumba soki lelo yindelie aroya na ye kolobekete alobe na Patrice Emery alobe na ka tangaki ne ka Lumumba alors lo bakete na tangaki Lumumba zande konanga esili
un moment donné eza na bablo muso esengaka nango te kolandelaka ngo ti wapi non bablo ebele te esengaka nango kolandela lelo bato baloba na Équateur Lumumba azalaka te Lumumba azala te ndenge nini Lumumba azala te ndenge nini Lumumba ozala te ndenge nini Petit Fally obomonaka aza très sage azaka sage malgré atanga na classe te français mobulu makanoso mobulu mais Petit Fally aza très sage nde bomonaka ye wana nasi bolandaka ba analyse na ye o asalaka bolandaka ba analyse na ye o asalaka bolandaka ngo asalaka ba analyse na ye azaka très sage to azosala ba analyse na ye aza très intelligent Petit Fally o bozomona bomondenga ye kolongolelo kwango lelo ata bakangi ye ata bake na ye sika nyonso baoke na ye aza misu makasi alobi na ye bien ke atangaki na ye pombo ya Patrice Emery aluki ndenge ni akoyi kolongola yango aza misu makasi aza bien botika mwana batamukie azobanda na ye vie na ye botika ya bandi carrière na ye boya aloba muto ayebisi aloba Patrice Emery Lumumba asali mabe fale kuta ayakaka senga pardon senga pardon ya lobine Patrice Emery Lumumba te ya lobine ka Lumumba pardon ni bosengisa ye pardon nini obozo yoloba aya kosenga pardon ya lobine ekomba Patrice Emery Lumumba te siko akoya kosenga pardon wapi atakuta yembi Lumumba za héros national soka yembi Lumumba eza problème ité sentiment diki eza problème ité bablo musu kaka biso na mboka na biso tozwaka ngo problème bablo musu biso mo nde tozwaka problème botika mwana bataza mukie mona bata bandi makambu na ya bandi tomona kana Kongo na biso kako kanga muta ko banda mwa eloko ne boye bokangi est-ce que mwana garçon obozo mona Petit Fally sera akendaki ata na établissement ngo soki fondation ngo Lumumba ke luka musala balinga ba pese musala te tokoma kaka dossier sur dossier oya boy eza nini na mboka na biso eza kindoki te makambo important balobela kango te ba dossier o eza important na Congo batushaka yango te yango balobaka ndoki ya Congo la zaka ye moko congolais mambo ya pasi o tolinga na to bongisa na mboka na biso mutu moko ko ya ko soulever point wana zate me bayaka kaka ko soulever point kaka na makamba buzoba makambo moboye oye tala ba mama wana pena apelisi mayele ne nyonso abimisi ba français ne nyonso koto komona ba papa mikolo bozo bimisa ba français so pona mwana wa mukie oyo bokoka pe kotika yeka botiki epe yebi bosundole pe botiki na bino e to bokoka ko ke luka yeka ke longola parti wana esili mais bobimedie na TV boye ko salele bo salele ba makita pour que bokangise mwana muke oso bokangise bozwa nini ata na famille malonga te Petit Fally ata na famille malonga te ana mutu te o akobundele na famille na ndenga zawana ni tata azaka na mama na ye atambolaka te azaka na mama na o ye moko de fois zwa pour ka lesa mama na ye d'ailleurs bouta omona tanga utaki mboka poto ana bomoni banoko nde bayeki ko landela bakasaka ye na bomengo baye ko landela sombela ba lupangu bomonaki alors botika mwana bato azobunda na vie anene lokote botika mwana bato pe azobunda botika mwana bato azobunda eloka malonge ezate abunda na vie na mwasi na ye na mwana na ye bazo bunda na bango nyano mambo etali ya mboka tolandela mboka s'il vous plaît makambo eza ya kokanga bate bele bayibi ba million kuna bazo kokanga bango te me bato bazo sa mababuyo mambo ta oyo eza nango makambo bako beta kaka yango nde peuple congolais bazo tia